Boa tarde a todo o povo angolano, kokanda dia ukulu diene Congo, munanzaya mvimba. Kanda diama endioyo itoine Congo. Itoine Congo wizi vutuki kizatele nsamu. Ensamu ikulutela kina ufuwe mako kansi eto fumunzambi ephungu tuwila ngeto yandi kalanga kuzulu yandi kutusonga nge enzila emono mwana ne Kongo ngina kansi yeka isasula mambo iboba nzolevo makote mumatu kansi seibobela munandinga nkaka endinga kaluzolako idinga ibobela diambu didionzo nzambi nzole bobela atwa mona bo mono ifu unu mbazigula atwa mona bo mono itwa bobe maluvu kansi mono makele ka itwa boba kanda diama itwa nuanina wana ke to mone pasikoko atwa sakanena awo itwa nuanina wato vidi gie nzimbu kuna yoyo nzonzambi awo itwa nuanina kanda diama itwa nuanine mono emono kizola kovo engena nakala ntimambi wale bunde nkisimi yako muna nkisimi yako bunde ngeye kanda diame moni se pasi ngeye wena bune maladi malao muna kumbu nzambi edio diamo kizola muko edio diamo kizola dio komo mumamu mono kizola muko povo angolano. Quero esclarecer um pouco. Vocês viram? Eu falei do vídeo. Mas quando eu falo a verdade. Quem achar que estou a mentir, eu bebi, fiquei bêbado, depois saio a contar besteira. Então aquela pessoa também sai para me desafiar. Diz que não, é para você estar a dizer a mentira, então eu também saio. Mas quando você faz áudio, faz não sei o que, você arranja jovens, não sei que pessoas que sabem da tecnologia do computador para bloquear as mensagens do Reino do Congo, para bloquear o programa Anane Congo, então você está a esconder qualquer coisa e tens medo de sair, porque aquilo que estou a dizer é a verdade. Não sou aquele povo que sai a fazer dinheiro nas redes sociais. Eu não faço dinheiro, não. Essa associação é uma associação que é chamada Anane Congo, quer dizer, somos do Reino do Congo. Nós temos a cultura, temos a língua, temos terras, Cabinda, Zaire, Uís, parte do Bengo, Ambris e Nzeto. Aquelas terras nos pertencem. Isso nos faz angolanos. E somos orgulhosos. Combatemos o papai Johnny Eduardo Pinocchi, que é o pai, o papai André Massaki, o velho Simão Gonçalves Toco, os papá Emanuel Kunzika, muitos fizeram parte disso, os Pascoal Voalo, os papá Ndombeles,
me lembro de um mais velho, Yuyu, que era alfaiate, me lembro, 73, 74, 75, estiveram em Sonobata, numa pequena área, onde o MPLA fazia reuniões na República Democrática do Congo, eu me lembro. E depois soube que o velho Yuyu esteve na União Soviética em 56, ele que era alfaiate. E toda essa gente fazia parte da UNTA, União dos Trabalhadores Angolanos. Na altura, não sei se o MPLA existia. Muitos dizem que a MPLA saiu do Congo em 63. Eu vi lá um vídeo, o velho Judino Matroz, não sei quem, estava a contar a história do Lumumba, que era amigo do velho Ode Roberto. E como que eles foram expulsos do Congo para ir no Congo Brazzaville. Na altura encontraram o velho, o Yulu Gilbert, que era o presidente do Congo. Depois veio Massamba Deba. Essas aqui são histórias que muitos não sabem. Desculpa aí. Apangiza malulemvuka mono kanda nginanga diao tangzen kaka mubanga nginange salu kase watu kunzola ngabo kanda diao fiti mona vo tangzen kaka abogele tomokena edio dio lulemvuka ivutuka muna diao ngakele ngakala bobi koko bobi bila gene ko apangiza mono vo muboba nginanga. Não é porque eu bebi, estou bêbado, saio para falar. Mas temos um povo que estamos a defender. E eu não gosto de ver alguém que aparece, que diz que não, tudo a ver. Quero mesmo tocar nesse assunto. As pessoas que dizem que não, pá, ele é do Zaire. Não, pá, ele é do Uís. Na epa yani mushima kela kulandiko epa que são do Coimbra são assim, para ele do Bembe. A pessoa que diz isso eu não gosto. Essa pessoa que está lá para dividir a nossa gente, eu não gosto. Eu gosto de alguém que ama o seu povo, que defende e quer bem do seu povo. Por que estou a dizer isso? Vocês notaram? Tive problema do vídeo. Quer dizer, estão entrando no computador, estão a escrever no YouTube. Mubange nange mama balinhinini. Querem o quê? Que o Ana no Congo já não fala? Querem o quê? Fechar o programa Ana no Congo? Querem que não unir o povo angolano? Querem que a maldade que está a acontecer em Angola, que nós ficamos calados? Não. Aquele tempo passou. Já não haverá essa coisa de ver o sofrimento do nosso povo. Quando você é escolhido para tomar posto, tomar um cargo e fazer o trabalho. Irmão, não estamos por atrás do dinheiro como está a fazer os pastores. Não estamos a fazer isso. Mas estamos a defender este povo. O reino do Congo é grande, mas no meio do nosso povo temos também traidores. Temos também pessoas de mau coração. Temos pessoas que estão por atrás do dinheiro e eles esquecem tudo por causa do dinheiro. Eles matam, arranjam feitiço por causa do dinheiro. É por isso, eu quero esclarecer uma coisa, que eu quero que o povo seque muito bem. Esta parte eu vou lhe dizer, vou falar sobre isso em Lingala.
ambutazi yatu luzi ule matu lutomalande mambo ibobe muno emono kina utoka mako muno kina lauko emono kivuvulanga konga ko kasi emono usikila ngina na lumono apo mono paiki di pobili jambu upoba ngina makeleka e kwa kuputu tinange yatu boni na ngabon tima mimbi kaino kubonde ngi mutu e kuma lumbuke vinu ka mona ngi nuangi nge yani di bengi tima pasi usidi makembi ufonge naka mona bo gesala sala ngani sala sala yani zaya kene fati mona bo kiketa kikotele muntimandi eketo enge ufoke ki unu mbazikula. Então e diambu toli bobe unu diambu di tali de pastoro kuna yonzambi to bangi mambi mande kuna ngai batu oyo bazoko koma na YouTube bazali batu oyo ya ndako ya nzambe oyo ya imut bazako lala te pona ona zako luba mande kuna ngai ezazi nzevo zepembe kanzevo zekizo wako nzevo zengango soki boyoki nga nazoloba na beli liboma te me pasteur wana ya église wana ya imut kamalando c'est un féticheur bana basi wana za kosakana kuna na église wana majorité na bango mingi baza bana ya province ya Zaire oye aza kosakana bango kuna bandeko na biso azali kotia basemasi ya mabe kuna na bana wana bavina bango ezali kobeba parce que bakobala kuna bakobota te mabala na bango ekobonga te suka tiki yo kuna yo koke ozwi liboma ozwi maladi mais il se met du jour au jour devant les gens à prêcher aza kobotela bato balupangu kobotela bato ba église na combien emut empoisonner batu baza kokanga ete bandeko ndeko oyo Steve Masia mais Steve Masia yo ça na chevron selon les informations il me semblerait que yo ça aux États-Unis au Tangaki ta femme était en Angleterre elle a aussi étudié. Mais ce qui yango ezaleka Steve nini sali que lelo yo za la manipulé par Kamalando mais c'est quoi Steve tu es de la Rose-Croix c'est toi qui écris na YouTube qu'est-ce que moi je fais du mal donc kolobela sur le royaume Congo ko expliquer ce qui se passe dans l'église wana Steve napoto awa hein? Rape viol ezali inacceptable pédophilie eza inacceptable esclavagisme ezali inacceptable viol, vol, à main armée, tout ça, inacceptable. Même, pardon, hein. Bandeko na ngai bolimbisa ngai parce que lelo mokona na baku donc ba appel ezalaka mingi ya famille toujours balingi bayeba basolo na ngai bandeko nazoloba si l'église wana
Steve Masia yo lelo oyo omoni okoma esclave ya pasteur na yo Kamalandwa. Mais Steve Masia na ko rappeler ka moko Steve Masia yo ozali marié na femme na yo oyo ozana yena ndako. Steve Masia mwasi na yo parce que Mama Beryl, femme na yo ya ndako. Oyebi ke il fit un moment na ndako na bino bozalaki kovanda na ba nièce mibale, moko ya yo Masia, moko azali nièce ya mwasi na yo. Oyebi ke yo Steve Masia ozalaki kolala nièce ya mwasi na yo Mama Beryl. Yo Steve Masia tangu osilisiye, il me semblerait que obimaki pena nièce oya yo moko. Sikoyo Masia na Rose Croix pa yo zali tangu osala ba sacrifice ya bongo oye na église kuna epai susu bakisi musu zali kuna ya Kamalandwa. Sikoyo ba sacrifice yo ozo sala na batu wana oyebisa ngo mwasi na yo parce que église yebi yango te. Sikoyo Steve Masia yo bozo sala ba effort na yo technicien na bango nani Tiama me semble kombo na ye soki na boseni malamu te Joaki Tiama lokola mabe ya Kamalandwa ezali acceptable na église na bino. Ngai nazowela intérêt ya bana wana parce que la majorité des filles oyo Kamalandwa azali kosala mabe, azali kotia basemasa mabe, majorité bazali bana ba filles ya Mbanza Congo ya province de Zaïre. Nga nazali mutu ya wish ndenge naza kowela intérêt bandeko na nga. Donc vous préférez que ye asalaka na ye mabe na bandeko weyanga pona ba intérêt na bango personnel basala mbongo na ba semence ya mabe bazala na église wana. Sikoyo Steve bozali kokoma na YouTube basala nini bakanga canal na ngai. Est-ce que boyebi ke balwa ni surtout ya YouTube ngai na remplissa yango avant bapesa biso canal oyo tozana yango Ana ne Congo. Boyebi ke Ana ne Congo ezali pona ko parler histoire na biso ya Royaume Congo ezali te pona ko sala mbongo. Pona nani butu tokome na niveau te ke non to ko sala mbongo na canal na biso poto zomoya ko suma ba bloc musuku tozana ngo besoin. Oko koma ke na sala ka diffamation. Et Steve, je te pose la question. Olongola ba semeki na yo pardon ba nièce na bino ya yo na oya mwasi na yo Mama Beryl botinda bango na Afrique du Sud. Kuna na Afrique du Sud bakendeki bakeko vana ndako moko na bana ya Kamalandwa. Qu'est-ce qui s'est passé? Eliezer a komi ko bimana mwana mwasi yo zoko bimana nièce ya leki na yo ya mwasi na yo no. Suka nango sali nini? Louisa. Suka nango nini? Suka nango Eliezer mwana ya pasteur Kamalandwa abandiko bimana Louisa te. Lokola yo mutu ya Rose Croix oso chaki ba semence ya mabe na Louisa. Tango mwasi na yo asiliki alibike no yo obimi na mobile na ngai nazo bokola yo bota otala. Eliezer na Louisa basi ba boti. Bino pata Rose Croix tango bolela ka basi bongo basala nini? Botika bango ba visa malamu tu bebisa ba vina bongo. Na tunio Steve Masia. Il me semblerait que non, vous avez un cadre na Chevron, ceux qui posent aux pension, tu es né en 59, aujourd'hui ils ont pension, donc c'est que au parti comme ça là qu'on a avant. Bama Cambodge sotia ma B oyo za salon na Chevron, yo kiko confesser en wepaya Kamalandwa. C'est grâce à Kamalandwa akende kiko calmer famille na yo kuna
pose la moyen que non bakamana ba peser yango lelo Kamalandwa ayebi ke yo zola la nièce wana ya mwasi na yo et lelo mwana na ye abali fa mwana mwasi na Louise akoma mwasi na ye ndako nani oya ko sepela nango yango cause Kamalandwa alingaka ko reconnaître libala ya Louise na Eliezer te parce que Louise mwasi na yo nièce ya mwasi na ndako yamba kingi Sud Afrique yango wana Kamalandwa abali mwana wana alingaka libala wana te yango wana yo okoma esclave ya Kamalandwa, tu obéis à tout ce que lui dit, tout ce que lui te commande. Donc bino tout dans l'église wana ba administrateur wana, vous êtes tous des occultistes. Vous avez mis salamoko ya mabeba nzela bokota na Rose Croix, bamusu bakota na Illuminati, bamusu bazala bakisi moko ya bokoko bazona end, tout ça. Bosala kanini bobe saka ba vie ya bato. Ya bana ya bato. La pauvre fille Bibiche Lelo azwa liboma. Kamalandwa alaliye ba Adelaide ba nani tout ça, Kamalandwa alala kabango. Bana basi wana ba vina bango za ko changer. Eza ko changer te. Badanda bazakuna na kabinda. Badanda bangone surtout ba koti na makambo oyo papa na ko discuter na yango, ko soit yango ko défendre un malfaiteur, celui qui fait du mal. Mais comment que un peuple beaucoup qu'on s'en a mis à ma bébé? Steve, ceux qui na église na bino ma beza la gâté, est-ce que vraiment ngai na ngana parler sérieux? Est-ce que ngana yebio? Commandant qui a là? Vraiment ceux qui ma bé na église na la gâté, est-ce que ngai na ngana parler sérieux? To pasteur Pembele. Ceux qui malfaisance l'église de la raté, est-ce que vous avez parlé sur Bino? Parce que je ne vous connais même pas. Ngai, nazali chrétien te, nazali motu église na Bino te. Ngai, na koli na christianisme, na ebi christianisme, na croyaka na christianisme te. Na croyaka na Bible, parce que ngai na koli na christianisme. Bino Bible te, Bino. Bino l'équipe a prêtre l'église catholique n'a connaissance de la Bible. Je vous pose la question. Est-ce que l'équipe a connaissance de la Bible? Vous évitez? Vous l'équipe a monté? Vous évitez que la Bible? Biso na liboto na biso. Tout ça na batu ba kena la Bible. Na la petit mususu atanga na petit séminaire à ça ce qu'on a Sud Afrique. Na ba tout temps tout comme là. Quand l'église catholique on a pas nini ko yeba Bible wana obité makelele wana bwibiti na abandonner le christianisme Bible yebi bien pourquoi c'est na Bible te dans la Bible ko le gabino non pour nga ko débattre la monter mais sutra ya bouddhisme Bible yebi bien monter parce que faut jamais les terres kotanga. Et vous prétendez dire que non, vous avez un intellectuel. Jamais vous avez soutra autant à yango. Jamais vous avez Torah autant à yango. Jamais vous avez Coran autant à yango. Pour augmenter ma connaissance de la Bible. Mais non, vous parlez de la Bible, c'est comme si Bible vous êtes parfait. Nasimanayo, vous avez qui a Rose Croix, vous avez kidi. Vous avez malfaisance. Hein? Mais vous le savez tous que, comme là, vous avez un bon ya battu, à zone église wana. Hein? Aujourd'hui, Danda Azakobima a parlé. Mais les mêmes Danda, papa, ça y est, 300 000 kwanza. Il y a 17 000, il y a petit frère Zola, Oye Azwa, Boula, Salana Zola, à cause ça y est que non, n'a pas somme kamena poto, petit atilek, après ce qui est mbongo, à somme la Moutou, en États-Unis. Tile lo mbongo alia. Yo Danda, 300 000 kwanza, papa, si yo, que non. Que nous comprenons ça pour na futa mbongo ndam. Mais yo Danda oyebi yango. Mais tu es la même personne aujourd'hui, tu défends Kamalandwa. Pour dire Kamalandwa a salela yo mikanda ya imut. O représenter l'église kuna na kabinda.
Donc la malfaisance, d'un moment à l'autre, il y a un change, comme une bienfaisance, pour un intérêt personnel. Mais comment vous pouvez vous mettre devant les gens et avec vos Bibles en main, vous enseigner la parole de Dieu au moment que vous êtes des malfaiteurs? Mais comment pouvez-vous le faire? Hein? Sikoyo, pour vous dire que Anane Congo est comme une musique. Tine États-Unis, les Noirs américains, comment intéressé à Anane Congo. Beaucoup mona ba programme que ça la mingi live na ba américain oyo bazali ko ki Congo ba américain oyo ba komi intéressé à Royaume Congo et na futur vous allez voir des américains qui vont quitter les États-Unis pour aller visiter le Royaume Congo. Beaucoup mona yango. Et tout ce que vous avez fait na yebsaki bango yango que non parmi nous parce que le Royaume Congo il y a aussi des méchants des faux pasteurs qui sont des féticheurs, parce que ça makambo ya ndenge na ndenge po bamona ko tina ba virus, ko tina ba link ya lukuta pour protéger un camarade qui n'est qu'un malfaiteur. Donc beaucoup qui vivent rester sans malfaisance. Et ça mawa mingi. Hein? Parce que yo Steve, on a protéger. Un homme comme Pasteur Pembele, lui dit que non, attaque na kuti comme là, moi si ça ne me regarde pas. On est tellement comme mais yo zali pasteur, oyo zala kana yo, au travail kana ye, et tu dis kata ya sali boy, mais mokolo comme na ko baloke na yo. Qu'est-ce que toi tu vas faire? Hein, mokolo botro mi kanda église ya imut. O sala nini? Vous croyez que ngai naza intéressé na église na bino ya imut? Et comme ça, la gani. Hein? Ceux qui vous semblent la chose, vous êtes des vrais pasteurs. Vous avez croyant, vous avez moulin solo. La fille, la bibiche. D'ailleurs, on m'a appris. Bibiche, wana za angolaise. Hein? Bibiche, wana, liaye ya fani. Azali angolaise. Aza muyombe. Ce que ngai, intérêt, azali nini pour la défendre. Azali mutu. Azali mwana mwasi oyo bozali na droit ya ko sala mabe na ye parce que bino bozali ko prêcher ye bino bozali ko vendre na libota na ye bozali ko vendre na mabota na bino. Après ça batona boko utiliser bango comme un niveau comme c'est liboma parce que ye akene ko bala na États-Unis. Mais comment pouvez-vous faire ça? Hein? Sikoyo bo communiquer ki non bo bloquer ba vidéo na ngai bo kota bo ba soki nini. Bon. Ce que vous allez apprendre que non, nous surtout oye batama église na bino, nous surtout il la dévoiler. Et qu'on la dévoiler, je vais appuyer tous ces gens là. Au bino bo salama be, ba oye ba bambongo, oye ba okena bino qui partout okena bino, ngana ko faire partie pour vous faire payer. Parce que vous êtes des mauvais. Nga intérêt. N'a pas pasteur na bino, est-ce que moi je suis pasteur d'abord? Est-ce que je suis chrétien d'abord moi? D'abord mon intérêt c'est quoi? Rien. Nga nazali moto ya Royaume Congo. Nga. Moi je défends le Royaume Congo et je défends ces peuples là. J'ai aucun intérêt sur votre église. Na yebi binote, na pe na poste na binote et nga na binote ko kuta jamais parce que nous avons besoin na binote. Donc, ceux qui posent la mabete, jamais n'a parlé sur vous. Donc, dans le Blakaka, Royaume Congo, n'a pas histoire d'expliquer les lettres, n'a pas prendre pas Mikolo et il y a une famille à ne Congo. C'est tout. Mais le coup, vous avez dans ma vidéo, vous avez dans ma programme, vous avez bloqué. N'a pas bisibino, beaucoup de monde n'a pas yele oya poto, n'a pas sala, ti, human rights. Ba direct humanus a Amnesty International tiba ko kanga kamalana tia ko kanga ma ba preuve na yezali na ko lexa kuti yango te bo pesinga yi force ko leka sikoyo et vous allez comprendre na ko matina niveau nini hein. Ce n'est pas possible hein. Yo bandi na Ser Lopez
obimina Ser Lopez amina segunda casa osilisi kuna okena mwana na ye suka nango ba découvrir bino bakima église te bakima église ba kono tout hein na mwana ne morena okena pona ete lelo oyo yona nini yona na delight hein libaya Hortense suka ndenge nini hein libaya Hortense na frère Maurice suka ndenge nini yo timto boma yango nde Hortense azongi ki yako confesser na église hein il faut pas non parce que yo manaye lelo oyo ba pasteur na ba yekuna ko pesa conseil que non ba vidéo zo bima malamu to vendre yango to débattre yango to tala parce que mutona il dit la vérité ou bien le kuta ba vidéo oya ana ne Congo o bengana ki pasteur moko prene que yi azalate abima kasi pasteur na zakana yote parce que non pasteur wana savait que ce que moi je disais est la vérité hein ndeko mbombi akufa mona na tiaza wapi ndeko mbombi aza wapi hein ba petit frère ba Paulo ba Kimi mabiala ba Kimi na nini parce que yo ko bon bangote hein et yo un bon pasteur toi un malfaiteur toi avec moi tokeli musika avec moi tu peux défendre le reine du Congo et tu défendre le peuple angolais. Bino oyo, boyoki si peuple du Congo soni na Angola, c'est à travers des gens comme vous autres. Nasuki wana, à la prochaine.